verset 3, 1 à 3. Chapitre 12, verset 1 à 3, bar 5 à 7. Le même chapitre, Nicolas va appeler la Bible. Après, on a la Bible. Dans le même chapitre. Oui. Alléluia. Mungu andimaka batoli. Mungu andimaka bakoleti babele biseke asomba Bible lokote hapa. Soko ndimo kote hapa. Mungu alika batoli bazolo bile asala kanenge balobeli ye. Asepisa kanzama. Mungu chapitre 12 verset 1 à 3 to bantoke na verset moko. Mungu alingaka batoli babetyo mbata. La verset Mama Tania mukoronusu awo. Mwana mwasoyo azamulero bazama apesna kanda awo pana bengani na kisana lokuto mbaso tenda kauza basoro baka po trouble za dia. Mwana mwasa leli abengani ye akeko na kena bakolo atourne akenda kite mwana mwaso fukami papa ni ba na piniso na pensela sanini olongole ya Olandi muntu ayeba, muntu akomprana, muntu ayokaka. Nzambe alimbisaka ye. Nzambe asalisaka. Continue verset 2. Kasi oyo aboya kaba pesa ye makanisi ya zalizoba. Kasi oyo aboya kaba pesa ye makanisi ya zalizoba. Oyo aboya kaba teya ye azazoba. Nana sa muntu bayela nana kuteya. Nani aiprofonera nzambe? Nani alimunena nzambe? Kwa nzambe tawa sala kama kamure asala ka niveau ni kota les 12 apôtres ka Seigneur Jésus mais basala kindega mokote Pierre azana ndenge na ye apôtre Paul azana ndenge na ye kuna azana ndenge na ye mais comment expliquer yoko c'est ça le ngana na leo tenga esengeli boy muntu aboya kabalo bela ye azazo muntu abichake ayebi mingi azapezo muntu mayela mikitisa kaiba kamingi yango pezo akape ebe amoni orgueil nzambe ko orgueil ezali satasa le yango mona muntu osa orgueil azaka pia sata muntu asana orgueil ngake te muntu aleke niveau nyonso ko mona ba kustamse pasana asana muntu asana direct parce que passa muntu bakisi asa muntu bakora nini fale ye kasala nini mais muntu oyo ya mayera ni kabatere alobere bamikitisa kaba yoka ni amen ya wanzima kama moto ya malamu kasi aboya kama moto oyo azalaka na makanisi ya mabe ya wandima kama muntu asala kabolamu makanisi ya malamu mais aboya kama muntu azaka makanisi ya mabe ozaka bapanse na mabeka ozaka bapanse mabebe okana kokokisaka zoka Bible obi muntu akana kokisaka pesa kazana okani pense kwenu makanisa kwenu me okokisi pesa zambi kama me okani okokisite nzamba sani ni asepele muntu akanaka mabe asala kuno apesa zambi kama me muntu akana kelike esa mabe me olongwe na mabe ozoka evito no na mabe wana asepele sakazana omona esa makambo to mikote la to ebakite esa makambo to mikote to ebakite mais tango to yebi esa la biso tema basi pote ba douleur wana un jour to kozula ko paye décision mais soki to sala la biso basi te makambo ya mabe ebongisaka moto te kasi eloko moko te ekweisaka bato ya mosemo makambo mabe ebongisaka moto te lelo peso kozokwene mabe tono mabe na mabe mukonza zwi pouvoir atuni nzambe te banani bakusala ne azwi bami bido sociétés bana de to solution makambo mabe ebongisaka bisika te batu mabe babongisaka bisika te batu mabe bakoma niveau pour détruire mais sokane soka
Batu suto zwaka. Mwe tozo bango. Oya wa même ce que batu so bazamba tuma. Joël Ecclésiaste 10 verset 5 à 7. Ecclésiaste 10. Ecclésiaste 10. 5 à 7. Amen. Namona kili kama mususu ya mabe na mokili. Oyo bakonzi bazali komona yango pamba. Bazali kopesa bokonzi na bato bazanga mayele kasi bato ya lokumu batikali na misala ya. Hallelujah. Turandi. Namona sule kama kusomba na bakonzi bazanga television. Baso bokonzi kasi batunaka yawe. Dala bamimbi. Yarobi mabe bongisa mboka te. Mabe pe bongisa yote. Me batu bolamba banga ka yawe. Babongisaka batu nambo. Yawana sepena roi moko ko ekuna na soki nini kuna disina kuna lobi nini tango après échec ba ko so kuna ba kile tango songa ki yawe nane tilo rukuta na mutu mabe amesa fois nzaka corriger azwa ki ba place no so mbongo atie basala nzaka pepe sala nini etombo mabe ebongisaka mutu te mabe ebongisaka mboka te soko mukonzi meme osala mutu malamu soki na mokonzi osi bato mabe mingi meme eglise soki na zwi senti nyonso bato bato bino nyonso kozala kosala nini kopanza omela ntango okende bato basala senti na okende kuna kokritike bato ake kodeturi bato ake kodeturi bato place bato bazali ko makambo na makambo na makambo na makambo batia bongo bato bayibi eske bokoza sona kimia mabe ebongisaka mboka te mabe mpe ebongisaka motu te tokela bar 5 le même chapitre 5 à 6. Bato ya bosembo balukaka bobele kosala malamu kasi bato ya mabe batonda na lokuta. Olandi. Bato bosembo makanisa kosala bolamu. Muto ko akosala yake. Amuto otambola yake. Makamso ka so pasi ba relation. Bon. Oko tambola muto amela diamo. Mbe ko mela da pe diamo no. Wate muto bosembo ba pasta kosala kaka bolamu. Me mutu mabe makanisa na ye kosala kanini? Mabe. Kwa sababu mutu ma